belela beto bana bakutukulombela bakafulu watusikidikisa. Tusamba. Pensamu za mfumu wetu Yesu Kristo, Yesu la kwa nzambi wa seditu, ye untwadi ya mwanda velela, bika wakalanga yetu tuka kwa yelemvu, seye mwane mwanda velela. Amen. Ndakombo tata mwana pe tata mulimo santo. Tolanda ki mate na biso. Tata pasteur mutate ya ki biso. Abandela ki na banzembo ba Yuda. Akena mibeku mikanda na ya suka toyoki to bomba to salela po mukolo wana to bika. Tozali batu. Likambo oyo eza na biso ya monene. Likambo ekobikisa biso nde yango wana. Kosambela ezali mpona kozala direct na tata nzambe nkolo Yesu tata molimo santo. Ntango oyo siko ezali ntango na biso. Loposo mwindo aniokwami mingi. Kasi ezali 4e génération. Bato baza kondima yango te. 4e génération eza ya biso bato. O tuzo kondima te, tuzo tia tembe, tuzo kotia bitumba. Nzambe alingi asilisa makambo na ye. Olobi ya kala loba pe ya sika. Nzambe ndenge alobaka na koko Abraham. Libota na yo kokota bawumbu na Egypte. Bakota pe owumbu na Egypte. Kobima babimaki. Nzambe abongisa makambo mingi. David na Salomon, famille. Kuna nde Joseph na Marie bayoko bota nkolo Yesu na famille wana. Nkolo Yesu pe alobi simananga pe mutu akoya. Koya tata Simon Kimbangu alobi nga nazali motinda mi ya nkolo Yesu. Likambo ebimaki kuna Angola bamaki mpavita. Likambo wana ye komonana. Tata Kimbangu ntango ye abengaki bakoko.
bakoko na biso oyo bazaki na nzinga oyo ya Yerusalemi. Ye alobi ete Nzambe apesi biso mosala. Mosala oyo Nzambe apesi biso tokokangama, tokota boloko. Boloko tokokota bana oyo tokobota na bakoko na biso bakoya bana na biso bango bakokangama te, bakokota mpe boloko te. Bango bakozwa na esengo. Elakisi ke biso oyo tozali nyonso bakoko. Soki tobongisi Nzambe, soki asepeli tozwi mapamboli, elakisi ete oyo balakaki na biso ekomonana ekosalama. Kasi etumba ezali makasi. Ndenge nini etumba ezali makasi? 4e génération oyo elobami ke Nzambe akoningisa mokili. Oyo elakisi ke bemili leta aza ya koningana, mangomba eza ya koningana, na bafamille toza ya koningana. Lokuta pe ekomi mingi, makambo nyonso ekomi biso pasi na pasi. Elakisi ke koya ya mwana moto ekomi pene. Papa Kimbangu aboti bana misato. Papa Kisoloke na âge 7 ans bakangi akeboma. Boloko na ye asalelaki yango na boma, bowumbu na ye asalaki na boma. Nyonso bakoloba na ye aza kondima, azali kosala. Bakritiki mingi eza kolobama, makambo mingi eza kolobama, me bowumbu ezalaki moya boye ezali te. Oyo nyonso bakotinda ye asali. Bato bazo comprendre wana te, makanisi ya bato ezokende mosika. Kasi foto yebaka ke abundaki etumba monene. Papa Kisoloke âge ya 7 ans, siko atangi asilisi, me balobi na ye Kimbangu tata na yo te, mama mwelo mama na yo te. Tata na yo Baluba na Kasai. Me papa ndimaki makambo wana te. Soki obongisi mosala na yo, oyo nyonso tokosenga tokosalela yo. Ye mpe asali mosala malamu, alobi bopesanga ntango nakende kotala babuti nanga kuna na nkama. Oh non, si c'est comme ça, benga mama na yo aya awa na boma. Me tokotika yo te okende kuna. Pona nini baza kolave ye kaka cerveau na makambo nyonso. E papa Kulutu, mama Mwilo akendaki kuna, Fumalongo akendaki kuna, papa Lukuba akendaki kuna. Place ya papa Mbanza fale akende bachaki tata Lukuba noko na bango. Toyebi histoire. Manso mazaki koleka kuna na boma, biso moye bakosa biso ezali te. Toyebi.
elakisi ke ntango bakendaki kuna motema ya papa kulutu nde ekitaki malgré mfuma mbanza akendaki te yango elakisaki ke mfuma longo atikalaki mpo atanga lisusu akangama tata lukuba na mama mwilu bazongaka na bango kotanga bapapa bavandi kuna manso mazaki koleka kuna toyebi yango kino baye kobala mama nsalulu mama nsalulu apotaki mama mariane mama Nelly papa Firmin Alphonse papa Solo King ayo kobota susu Martore nani Christophe Michel abotami Masolange ya suka ndenge toyebeli makambo ezali papa mfuma mbanza abotaki mama mbonga azalaki so na leki ya mwasi mama nkwakiade ye kobotama oyo nga nalanda akufa mwana mobali papa mayola nga na ye kobotama na ngai sikoyo bana mibali nyonso batelemi papa aza ko alandi ngai famille azaki kolinga te ke bana mibali bazali nga nabotami bana batelemi oyo abotamaki mobali ya liboso nga nalandaki mayola akufa nga nalandi na telemi papa azako alandi papa mbenza alandi mama nkokeya mama marinson alandi nde toye komona papa José Diangenda kasi oyo bato baza koloba kobwaka ke papa azako mwana papa mfuma mbanza te moni lokuta wana soki lokuta eleki pesaka etumbu mama Isabelle bitumba ezaka na Angola ayaki na bana misato bana mibali mibale mwana mwasi moko o mwana ya liboso ya mobali ye mutabotaka vani oyo aza kobimisa makambo ebele vani azali koko oyo atikaki kobota mwana wana azongaki na Angola akendaki kokufa sikoyo oyo aza koloba azwili yango wapi na 74 kuna na Angola baportugais batikaki église ebima libanda na 75 de batrouble ezalaki kuna ntango wana bayaki na RDC siko oyo ye aza koloba azwi yango wapi ngai na botami na 51 papa azako abotami na 53 boba lusanso wana aza kopesa azwili yango wapi na age na ye biso bato simbaki bango na Delvaux na Mbinza na église papa mfuma longo atindaki bango bazaki kovanda na église kuna ndako ezalaki kuna siko batelefone makambo tozosalela kofingisa bapapa kofingisa bamama kofingisa biso bana biso tolingi te tozonga so na bowumbu eske tozonga so na bowumbu biso moko nde tozokoluka makambo ekwela biso me biso te tolingi te lingomba ekweya lingomba ekufa nango
zala mayele. Quatrième génération ezomemela biso makambo ebele. Yo lokola ondimaki ndima kaka. Ndenge tolobaka. Jacob abundaki na ange alongaka. Ange alingi akonda ye ayambi ye. Alobi na ye kokende te tikelanga mapambo. Nde bapesaki ye kombo Israel. Israel elakisi ke mabota. Lelo tolobaka biso toza bakimbangisi te. Elakisi nini? Mabota te. Kuna na Israel obenga ba juif bayuda o bamoke zingi Yerusalem baza na droit ya koloba mpona koloba ete likambo ekoyaki awa tolakisa ndenge yango ezali o bazomema losanso ya lokuta bango te likambo ya solo eutaka na source soki alobi bato bandimi bongo mpe bango te yango wana tokeba biso nyonso parce que satan aza ya kotelema 4e génération eza na makambo mingi suka ya likambo elingi omonana nyonso eza ya kolanda te na papa mfuma longo ma Marie Mouille aza na France abotami mama Christine alandi mama Emily mapasa ndeko na nde akufa ye atikala ye moko papa Charles aye komonana papa Sami amonani papa Arma mpe amonani elakisi ke programme ndenge nzambe asalaki yango ndenge tobotamaki na kututokili ya suka martorel elakisi ke oyo bazokomemela biso eza ya lokuta tolanda kaka ndenge tobotama yango wana ondimelaki nzambe na yo continue kondimela ye kolanda makambo bato bazoloba te nakanisa oyo tolobi mpona koloba ete oyo bazoloba ke papa azalaki mwana papa te azali mwana papa mfuma mbanza ye alandi ngai mpona kolakisa mpe ete ye abotami na 53 bango bayaki na ntango trouble ezalaki na ngola nani apesi histoire oyo ya biso bana ya nkamba moni lokuta tika yango ezali tozali bandimi zala mayele programe oyo nzambe aza nango Kolo Yesu aya kosambisa mokili ayaka mbala liboso aye mbala ya mibale ya misatu nde koya kosambisa mokili position nini oza nango dirigeant Jésus purifie-moi ntango yango oyo totika mabe tosala malamu mpo tolonga kasi toza kolanda makambo mokili okomona te ntango makambo wana ekosalama oza te ozosala bongo lingomba ekabwana me ekokabwana te lingomba ekokufa te bato balobaka yango tokoma bango na biso tokoma ndenge moko toreusir te biso tokoreusir mpona nini tokomi na niveau ya mémorial eyebi ke oyo etikali mpe ekosalama mpe ekosalama te dirigeant
Merci dirigeant, merci Faki. Bible lobby, tosa tatana mama, o mela mikolo ebele na mokili Nzambe apesi biso. Ba papa azaki bango misato. Avant basala likambo bavandi bango misato. Bakangi makambo na bango balobi na biso bana. Biso na nkamba tozalaki kobima te tokende kotanga ebipai mosusu kaka awa na nkamba mpe na Kinshasa na Lubumbashi. Papa Kulutu, papa Mfuma Mbanza, papa Mfuma Longo bavandi esika moko. Balobi ngai kisolokele balobaka nazali zoba. Mfuma Mbanza pe alobi ngai pe babenganga zoba atanga te. Mfuma Longo pe alobi azali zoba batanga te. Nde basalaki réunion baponaki nde papa Zako. Ntango wana tozalaki na professeur awa préfet Kanza Ndolumi balobi totinda papa na Lubumbashi bopesa formation. Nde basalaki formation batindaki papa Zako na Lubumbashi akende kotanga. Atangi asilisi bapesi Alphonse, papa Christophe, bapapa mpe baponi bakende na Lubumbashi. Malgré bazalaki na poto bayaki alobi bakende continue na Lubumbashi. Bakendaki me esimbaki te. Onyo so papa Kisolokele, papa Kulutu alobaki na papa Zako asimbaki yango. Azwi diplôme na ye esili asali thèse. Na thèse wana ntango toke Braza tozongi nalobi mokili eza na pasi sito Afrique. Tobimisa kaka makambo papa alobaki na yo. Ava tozonga nkamba thèse na yo esalama na Kinshasa. Salaki bademarshe ebongaki professeur mpe na campus bandimi makambo nyonso nde asalaki thèse na ye. Mpona nini kosekama ezala susu te na famille. Bapapa basepelaki mingi balobaki te bolongola biso soni biso bino bana. Est-ce que bapapa basalaki mabe? Etumba mosusu nde yango wana. Tokufa lelo lobi musika. Makambo tata balobi biso fo tosalela yango. Kala tikalaki na nkamba. Bapapa bango mibale bakei. Totikalaki na papa Mfuma Mbanza. Babengisi papa Mbanza akende na Kazangulu ndako ya Nzambe asalaki kuna. Nakendaki na fete wana bakafongola ndako ya Nzambe ya Kazangulu. Tokikutana na bandeko bauti Kinshasa bitumba ezalaki makasi. Bato nyonso bayebi yango, Koreki mpe ayebi yango. Donc makambo ezalaki makasi. Wana eleki. Papa alobi na Lubumbashi na kokende te. Yo moko kende kofongola ndako eza kuna. Toyebaki ke Simon Kayombo ye aza kosalisa papa
ye alingaki te nga nakende moi ye moko papa akende kaka papa alobi te ye akende tokendaki na Matata toke tozongi topesi rapport makambo nyonso kasi makambo ezalaki koleka na ye moke ya Kinshasa nzoka bazalaki na programme na bango na baleki sika wana papa Mbanza alobaki te mwana oyo aza koyoka te mokolo nga na kokufa ye akozala te esalamaka bongo esalamaka bongo te tembe mingi tata soki alobi iya atibakara kam papa alobaki ye kosalama azalaki te sikoyo auti na Lubumbashi na zongi papa alobi sikoyo fo kende na boma kozwa nzoto ya koko Kinzembo mwana moko te alandanga nga moko kaka na bambuta tokei tozwi nzoto tozongi nango otosa tata alobi likambo alobi kende na Kimbata Kuru nakei na zongi kotambola na bamusicien nkamba kambo nyonso eza koleka nango bien mboka susu oyo ezalaki na frontiere ya Angola tokendaki na bambuta tozongi papa otindaki nga kuna tozwaki bamusicien Mbanzango tokenda bango montagne ya 7 km camion esali accident en arrière elongwe papa alobi papa Mfumalo ozomona te camion elingi okwea simba camion wana nde etelemaki bamisicien babikaki awa nazoloba oyo tozanga na bango mambulu mboka wana mambulu bamisicien fo bacomprendre bamisicien ya Mbanzango ndenge balingi basala ya accident tosali maso tozongi babengi nga na foni balobi na Wilungongo kolala te lekana kaka directement nalekani directement toye na Mbanzango mpe natelemaki naumbelaki te directement nkamba nde ntango wana nde Satana asengaki na papa Mbanza apesa ye susu nzela atungisa bato na mokili nga natuni papa Mbanza ondimaki alobi no nandimi te donc pesa nzela te nga nalobi wi bato baza komona pasi pesa nzela te nyonso wana soki tozalaki pembeni ya papa mpona kolandela makambo nyonso azalaki koloba na biso elelo toza kokontinue bongo topesa nzela na Satan yango tolobi tubela nkolo Yesu nzembo nasengi wana mpe tozala calme tozala bien bango misato kaka tata Nzambe nkolo Yesu tata Molimo Santo babikisa biso bitumba ye makasi biso batusambela bolamu ezali te po Satana aza kobakisa bisengo na ye makasi po biso tolanda ye oyo nyonso soko ezokwea 4e génération tokomi na suka Nzambe alingi akatala likambo na ye batela kondima na yo ndenge ondimelaki obika alors ntango papa Mbanza akei
mukuru tovandela kana bandeko nani akozwa place ntango balobi ngai ndenge nini ye papa fuma baza tikali kopona kaka mwana na ye eske likanisi wana ezalaki malamu donc lelo oyo makambo ezali ebele biso makasi na mabondeli tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Pika twakubikeno moko twatonda lusiku musu tutambuli kwa tata nzambi munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela